Kaluka. Tofandaki tomoni bayeli biso bamongo na bapolo. Poto kene makambo ya marche ya lelo. Tozi mongo, tozanango. Tosimbi yango, tozina bapolo. Mais marche wana torokende yango. Parce que tozomona ke tozana sima ya président Fati Beto. Mokolo moko te totika komona président moko te banda Kaluka salama oyo akoki kobongisa Kaluka. Yango biso tolobi boye ba jeune nyonso ya Kaluka. Tozali sima na yo papa Fati Beto. Tozali sima pe ya papa Mboso Kodia Pwanga. Tozali pe sima ya Samuel Bemba Kabu. Haleluya. Mutu moko te akoki kolengisa biso mpona mbongo. Tokosalela makila ba jeune. Tolingi te na kati ya Kaluka oyo tozambuye lisusu. Tozala sima na yo papa kobanga te. Mwaka neba biloko oyo tozotumbango na misi na bino. Merci. Le 16 juin 20h titongo prière na prière. Bayembi baza ebele. Oyo nakoko tanga te. Siko yo zanga te na simo ya kotunanga o makambo ezotambola bien te nazomona mboka boye o président sali boye te prière yango na nazoloba mokili mobimba bazola. O baza musika na Brazzaville na wapi o bazo kanga ikatisa le 16 butu zalawana. Si to pesa Moïse Katanga a dirigé comme gouverneur. A teka ba minéré a sala tout a koma grand homme d'affaires a koma millionnaire na kokoloba millionnaire na RDC c'est dirigeant a sala a umela je crois ba 8 à 9 ans sikoyo nazo senga congolais tozo senga lokolo zali 50-50 tondimi tokende sikoyo na Israël et pas ya bo papa. Est-ce que marche ya koorganiser eza kaka poya kosala na Kinshasa nga nazosenga na RDC aussi osali mingi pour donner résultat. Nazosenga na yo sikoyo kende na Israël sala pe parti politique pona Israël babundaka na ba pays mususu wana ndenge bawelaka bangambo mabele wana okoki kosenga pe na chef de l'état na Israël okoki kosenga pe na gouverneur soki ya Jérusalem organiser pe marche munene na mboka na bino kote bo papa oyo mouvement wana bozomema te parce que bino boutaka kuna soki Moïse te tokokata katanga bokokata ya nani bwana kisango na bwa annexe yango na Capernaum na Jérusalem ekosimba te tosi tofongoli biso sikoyo nazotuna boye Matata Mponyo premier ministre osali soni ya bakongoli. Oui, bana ya République démocratique du Congo, bana ya Yemei, le fils de l'homme Félix Tshilombo Tshisekedi, le président de la République. Oui, balandi nyonso ya évangile présidentiel et Monsieur Bolula, je suis là encore pour na kopesa bino elengi sur politique ya Congo, politique ya le fils de l'homme Félix Tshilombo, ndenga zomemela mboka oyo nzambe apesi pour le moment akamba akonza na pesi bino nyonso mbote place bino tout bozali na Bandundu na Mangai na Mongata kote babitumbezo salema euti kutu kosila na Ituri Maniema Kisangani Bukavu et pas ya ba disciple de l'évangile présidentiel moko Antombolo bino tout na pesi bino mbote na bana Kingasani ndenge boti kobenga pe kokomela ngai nazo pesa bino lelo moi esengo muke bomoni déjà na lati pembe lingi koloba ke na komeka mpe ko fongola muke
pona koyebisa bino que na kati ya mboka oyo opposition eza nango te. Vraiment nazopesa le fils de l'homme Félix Tshilombo na mama Denise Nyakero, mama ya ba Congolais tout losako mingi mama na mosala kitoko zo sala na kobatela ndengo zo batelela biso mokonzi ya mboka le fils de l'homme Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup mama. Lelo nazolobela sur opposition toza nango, nazolobela na ba opposant. Lelo na kolobela lisusu Trans Academia banda eya ndenge ezo fonctionner biso toyebi, mais bato mususu musika bazoyeba te, parce que na Trans Academia bruit ya mabe ezate. Alors lelo na koyebisa bana mboka ke pourquoi Trans Academia depuis eya kina kuna kimia na kimia bana mboka bazo matabisi na bango ya ofele ezo tambwisa mananani na zomona déjà le fils de l'homme Félix Tshilombo mokonzi likolo aye kopesa biso aïe DRH Monsieur Moke bangonde na équipe na ye basimbi masolo pour Trans Academia kimia ezokende kitoko pe tokolinga toyeba projet na bango ezali nini. Na kolobela likambo ya Daniel Saf na Mike Mukebai Sony, mais avant na banda mboka nazo belela nanu na ba disciple nyonso ya évangile présidentiel bino tout baye balandaka émission ya ngai les disciples de Fachi Beton Théo Chitala, événement monene nuit de prière moko kaka ndeko mwasi Sœur Chilanda Nathalie abundi pour veiller de prière wana bato bazala atindi mbela na évangile présidentiel alobi papa bayoka kayo partout. Et là j'invite na maison civile ya chef de l'État na kotanga ba kombote na sengi na ba ami nyonso na sengi même Fayulu na sengi na Moïse Katumbi na ba politicien nyonso na ba opposant tout. Le 16 juin il y a 2023 à partir il y a 20h titongos butu kaka moko ni de libération bako libérer bino biloko boko zonga na biloko na maboko. J'invite tout le monde na limité 11e rue côté industriel okitika na nzela wana tango kokoma na C otuni kaka communauté cité Nouvelle Jérusalem na kanisi bozolanda bien communauté Nouvelle Jérusalem et kambami na pasteur Feli Mujiba yenda simbi masolo kuna, mais butu wana akozala ye moko te bakozala na évangéliste Claude Kabundi Walesa yoka kaka biloko yango sikoyo yo Fayulu libabe epai basambeli kuna balembi yaka na 11e rue na butu veiller de prière kafu ba délivrer yo ba peso biloko obongola motema olanda mukwa ntombolo na sima osala musala otika na yo kolekisa ta pamba mema batu na yo nyonso mbo mama Maria si akimi yo nazo senga na baninga na nga tu ya maison civile chef de l'État kuna
oyo eza priere munene makambo ya mboka ekolobama na kati bakopambola mboka bakosambela mpo na mboka bitumba elisa tala kaka bitumba esila walesa mpe aza na kati Nathalie Chilanda azobunda soki nalongwe kuna awa nazoloba bozokanga bien o évangile olobaki nini nalobi 11e rikita na se tuna cité Nouvelle Jérusalem Pasteur Feli Mujiba elongo na Jean-Claude Kabundwalesa le 16 juin 20h titongo prière na prière bayembi baza ebele oyo nakoko tanga te sikoyo yo zanga te na simo ya kotuna nga o makambo ezotambola bien te nazomona mboka boye o président sali boye te prière yango nawa nazoloba mokili mobimba bazolanga o baza musika na Brazzaville na wapi bazokanga ikatisa le 16 butu zala wana na ngai pe évangile présentiel na kozala wana na micro na cameraman na ngai tokosambela po toza na posa mboko yo bonga ba peuple congolais ba bonga ba freinage elongwa ba blocage ekende voilà nazopesa le fils de l'homme le numéro 1 de la RDC Félix Tshilombo matondo mingi papa merci na ngai nazopesa yo parce que bata oyo eleki opposition banda koloba ake kozwa ba diaspora pesi bango misala awa ba diaspora bazo engager ba congolais ya awa te ba diaspora bazo yiba mbongo mais cette fois-ci papa yo kei kozwa monsieur Muke diaspora opesi ye mukumba ya kokamba Trans Academia depuis ebandati lelo critique ya mabe ezate parce que mwana de père et de mère monsieur Muke ok na banda koloba ke sikoyo bien nanga Frank Diongo okosipolote te osala opposition na matata mponyo moyibi ya mbongo bokamalonzo oyo bobandaki kodenonce. C'est une honte vraiment bien. Opposition ekomi lokola théâtre ya sai-sai. Bana mboka nalingi naloba eloko moko. D'abord pona leader Moïse Katumbi. Na teya na évangile présidentiel na loi Tiani de PDD. Frank Diongo yebi bien. Matata Mponi boyebi bien. Boyebi vérité. Lelo ngai évangile présidentiel na zoloba na longoli nano babiloko ya depere de demain. Moïse Katumbi azande kona biso 50-50, 50 juifs, 50 congolais. D'accord. Maman ya Moïse azali congolaise. D'accord. Tondimi nano pona lelo. Pona fongola kamwa eloko moko na lingi na fongola. S'il vous plaît. Côté ya bon maman na RDC chez nous. Tosi topesa Moïse Katanga a dirigé comme gouverneur. Ateka ba minéré a sala tout akoma grand homme d'affaires akoma millionnaire na kokoloba millionnaire na RDC. C'est dirigeant a sala a umela je crois ba 8 à 9 ans. Sikoyo nazo senga Congolais tozo senga. Donc on a 50-50 tondimi. Tokende sikoyo na Israël et pas ya bo papa. Grand frère Moïse Katumbi. Est-ce que marche ya ko organiser
eza kaka koya kosala na Kinshasa. Nga nazosenga na RDC aussi osali mingi kuvenir résultat. Nazosenga na yo sikoyo kende na Israël, sala pe parti politique mpona Israël babundaka na bapeyi mosusu wana ndenge bawelaka bangambo mabele wana. Okoki kosenga pe na chef de l'État na Israël, okoki kosenga pe na gouverneur soki ya Jérusalem, organiser pe marche munene na mboka na bino kote bopapa. Bobandeli marche ata na Capernaum, boke kosuka ata na Golgotha. Nayebi te Golgotha na Capernaum eza combien de kilomètres. Bo marche pe olakisi pe epa botata na yo ke naza pe na susi ya mboka na biso Israël. Pourquoi okoko kende pe epa na bino ya botata otie pe candidature ata na députation ata na nini na nini? Est-ce que nalobi mabe bana mboka olongwaki awa okei na Israël epa bandeko na yo bajuif ofundi RDC ke bakongolais bazolinga ngai te. Au contraire, kote ya batata na yo nde bazolinga yo te. Congolais bapesi yo nyonso, okuverne osali nyonso. Mais kuna na mboka na bino ya bopapa kote kutu kilo ezali ata chef de quartier bazopesa yo te. Alors prouver biso ke côté ya bomama na RDC okuverne quand même aussi mbongo okomi milliardaire na mboka. Puis quoi kende na Israël kutana na bandeko na yo bajuif osala pe marche Capernaum ti na Golgotha ou na mer rouge ou wapi. Tout le monde a payé, aux alliés leader. Mais pour le Congo, les Congos, aux Congolais. Zambe yalon la si apé samboka oyo na maboko ba Congolais de père et de mère. Bolo tate ki ate fati asali 20 ans, 30 ans ou deux mandats lingia kende. Mboko oyo tokopona kaka de père et de mère. D'ailleurs, pour cela, on a parlé du peuple là, va adopter loi Tchani de père et de mère. Congo est que quoi? Congolais à cause de palais. Marche yo ba yebisi bino wa bokende boye bino bozokende boye so kande bobongisa ki bombe depuis Lubumbashi. Pona nini marche wana? Nzaleza kaka na Kinshasa. Na Lubumbashi baliaka. Na Kasai baliaka. Na Kisangani Bukavu Ituri baliaka. Boyokani bolongwe Lubumbashi boye kaka na Kinshasa. Lokola batu ya mobondo bazobo mabakongole bazoya bomoni ke bakomi pembeni maluku bazokota bosi bokalkile bose mélanger na bango ale bino boya ko banda marche awa pona kati ya marche population wana bato mobondo bakote ebele babatama babanda ko bomba bakino eko simba ta bana Congo image eleki bato babanda ko batela bagarde corps ya Moïse Katumbi na marche bomoni tango bazo memaye bazo sécuriser bakotise na motuka nzamba lala kate bilamba etombwami ba revolver na loketo bazo ya marche na minduki na masasi pona kosala nini pona kidiba batire batu babomba lokele eza moke balobi nono eza ba la police nde batire batu to yebi biloko wana nyonso yango moni losako na gouverneur Ngobi Lambatu atimbela lobi oyo mouvement na bozo memate parce que bino boutaka kuna soki Moïse te tokokata katanga bokokata ya nani bwana kisango na bwa annexe yango na Capernaum na Jérusalem eko simba te to sito fongo de biso sikoyo nazo tuna boye Matata Mponyo premier ministre osali soni ya bakongole bana Congo nazo tuna nano boko problème Matata zwi ba poso ya babale ya masasi misato simbi na maboko alobi
bazwi yango na mutuka ya Moïse babanda kotire Moïse masasi yango babanda kotire nazotuna ko tango batiraka masasi songe lisasi wana songe nde ebimaka ebeti moto poso wana nde ebimaka na munduki ekweyi na se ekweyelaka kaka place oyo moto oyo azobeta lisasi oyo ebomaka moto nde ekendaka ti liboso sikoyo Matata Mponyo olokoti baposo ya masasi wana misato na mutuka ya Moïse Katumbi olobi tala masasi oyo babeti na mutuka ya Moïse Katumbi yango baposo etikalaka nisi c'est-à-dire bagarde corps ya Moïse oyo bazalaki na barevolver na nsima minduki na bilamba bazalaki na kati ya mutuka Moïse bango nde babeti libanda babomi bato bazokisi bato sikoyo baposo ya masasi wana ekweyi na kati ya mutuka Moïse ça c'est clair omoni bamontage ya lokuta ndenge ezokanga bino moko Matata Mponyo mutu ya mayele lokola yo na comprendre osala opposition te omarcha te ezambala na yo ya liboso oye lokola mwana bandi komeka kotambola ozotepa tala biloko sala soki osalaka mpe na reforme moko ya sekiri ya komibatela beta lisasi omona poso ya lisasi ekokwei kaka esika ozali songi ya lisasi nde ekokende sikoyo yo lokoti baposo wana na kati ya mutuka veut moto abetaki masasi na mutuka ya Moïse abeti libanda baposo wana ekokende c'est très facile ata babengi yo batuna yo opesa lumière okokangama c'est clair donc boyebaka biloko ntango bozomonte biloko mpona kokosela le fils de l'homme Félix Tshilombo na armée na gouvernement na il faut bopika mpo Nzambe akobimisa bino kaka polele oza na soni na minute oyo tozodenonse biloko okomi kotunaka fiyo moto oyebisaki nga zwa babalo wana olakisa zwa babalo wana olakisa olokotaki yango na se olobi se te na kati ya mutuka siko moto abetaki munduki wana il faut azalaka na kati ya mutuka place baposo wana ekweyeli likopa contre le fils de l'homme bokozinda bino moko bibulo bozotimulela mwana moto bino moko bokokuta na se nayebisa bino okosala face na faci boya tokende ba élection bozobanga faci azobanga te yenda pesi kono élection ezosala boya kabopika mais na opposition bokopesa Fayulu Libabe Katumbi de père et de mère ezokange na kingo kao Matata Mponyo dossier ya muyibi ya biloko ya Bukamalonzo eza na ye Denis Sanga kutu yende mwana bitinda yeka kwa kompanye Frank Diong kala mingi ta zotika bino kwa ko sécurité biloko wana vie na ngai so na solo bela likambo ya Daniel Saf na Mike Mukebai. Mike Mukebai, moi je pense que au débordé les lois na solo ba polele na miso peuple nyonso ke Mike Mukebai oza congolais. Comment tu peux oser ya kovanda na Daniel Saf qui dit il faut to banda chasse ya baluba to banda kokoma baluba to banda kwata pe baluba yo muninga na yo vandi na plateau ondimi pe oche mungo lobi bande ko na biso baluba bolekisi alors boyebisa biso borate oyo bobongisaki na ba marche ba mobondo bakota babanda kokoma sikoyo jour wana eleki bino bobandi lisusu ke tokobanda chasse ya kokanga baluba kofuye bango nazoyebisa bino boye il faut bosamba Mukebai nayebi te yo soki bazongisa yo makila ya barwandais na nzoto na yo parce que biloko oyo osali lelo oyo lobi lelo oza congolais te na yebite kombo nini na koko fesa yo voilà pourquoi kende opema
na makala ndenge Kabund akenda kopema kende opema ovanda bongo. Tango natali photo na yo pembeni ata sante ya malonga Mike Mukeba yozana ngote. Tomona kana télévision ndenge bozolo me pembeni bo natali na suki ezolongwa longwa. Na leli pourquoi bozoluka ba problème? Juste parce que bazo futa bino mbongo batindio kende finga mokonza mboka kende sala boy. Oyepe olobi. Mais il faut assumer makambo yo soloba. Mukeba. Yo papa na yo azali Rwandais mais azalaki ami ya un muluba moko boye ba boti Mukeba ba pesi kombo Mukeba ya muluba moko tu n'es pas un muluba, tu n'es pas un Congolais. Ozoyeba na Bible na mukanda ya Esther problème ya Mardoché Aman na Esther. Aman akani Mardoché parce que azofuta melaito. Ake kokote la roi ya mboka po baboma ekolo ya ba Mardoché. Mais ayeba kiteke na ndako ya roi Esther. Elle fait partie ya mboka o Aman akanaki koboma. Asali ebome lipo ba jembi ka Mardoché. Mais lokola mwana mboka azalaki na bokonzi abalaki roi ya mboka. Pla wana ezalaki détourné. Place ya koboma bana ya mboka oyo Aman akanaki Aman nda akufaki. Daniel Safo, un député fou, excusez-moi les deux, un député fétiché. Bangunza nde batindaki yo, bangunza nde baponaki yo. Okanisi muto abakisi ezaka kayo, ba député ebele bazana bakisi abaproduction banene, mais balakisa kango na batute. Yo simba maket maseke na bakani ya bakisi olati ba biloko bangonzo zo sote bato bazoli ate bato. Daniel Safo, est-ce que okoki kofunda papa oyo akota yo parce que sala makelelo lobi biso totanga tozokende kampisi makolo biso tonyokwama bato mosusu bayebi pasi oyo biso tomona te bo tango ozomona pasi wana papa na yo asalaki papa oyo akotaki azalaki sanse ya kotangisa obia kolesa obia. Mais tango ozokende makolo zonyokwama oko kofunda papa na yo kosala ba marche papa yo boti biso zali incapable kosala ki yango te pona okoya kosala ngo na tango Fati Nzambe Fati aza Nzambe te Fati azali mwana ya le fils de l'homme le président de la République. Bazo futa bino boloba ozotelemela loi chani safu po bazo pesa mbongo loi chani yo telemela olobi mukolo bakovote kaka loi chani na 12h 13h pouvoir ekwei bangonza ogangi bo siko yawa oluki ba problème ofingi olobi bokoboma baluku justice ezoluka yo bima loba bangonza okimi pona asime comment toko kozala na ba député ya mutindo ya boye na Congo bana kini bokeba deuxième mandat ya Fati Zambe asunga tokozala na ba député modèle ba Safu te ba Mukeba ita honorable Safu pardon nakobenga ka honorable ozobi mana chemise babuto ya kufungwama na quartier un député na quartier ozofinga voisin nakobuko mino soba nakobuka yo nakopanza yo yebi ngai imbécile député policier na yo zolando sesime ozofinga pauvre maman yo député balingaki basusu bandiro yao oke kosenga bolimbisi. Est-ce que vous allez modèle il y a ba député? Est-ce que vous allez modèle Daniel Safo barbare? Il faut telema olobi oza opposa il faut telema bakango et tiens c'est babanda ko kangaye abanda ko kima ta traverser pour la ville kebo akimi mobuto komi ko lukatu babanda kanga asali boloko ti akobima
tango poni ozala opposant il faut opika. C'est pas que aussi les mieux comme koluka okima parce que tu n'as rien fait na ki député na yo okende ko bwaka nguna kuna o na kimi Congo opposition pose carte yo ozala réfléchir kuna okosi zonga bangunza baloba zonga na mboka mukeba yo okopema na kabundu bopema yo za muluba te bana na yo pesa bango ba kombo ya barwande longola ya balu même chibingi sakilize ko kango na bana na yo yo mukebai yo fante sol bablo ba likiti fo to banda ko lokisa bango yo mukebai Kasai oriental Kasai occidental Grand Kasai ba yoki yo milimo ya bakoko bakufa ba yoki yo yo mukebai bana ya République démocratique du Congo na yaki lelo juste na lobela bino makambo yo na kanda metango na kopanda lisusu na plateau na koyeba sikoyo komanyola moko na moko pour le moment ni Matata Mponi ni Fayulu ni Denis Esanga ni Moïse Katumbi bango nyonso baza na virus yango balingaki bamema virisi wana baye na ngwawa ngobila timbeli bazokoti deja babomi bakota na Kinshasa baétouffe bango bomoni bato bazosécuriser Moïse Katumbi bagarde kono na ye na manduki na sia bachemise etombwami barevolver bayaki nango mpona sikoyo Matata Mponi alokoti baposo ya masasi na mutuka ya Moïse Katumbi eske bozobule te na kan luka basimbi photo ya Moïse Katumbi oyo bakomaki bapasoli batumbi balobi bapesaki biso mbongo to marché to boyi biso awa na kan luka fachi boke ko bimela lemba ngaba bobi makoma o sikoyo efoire osi otindaki équipe d'avance na Congo central bakoti na ba hotel tango kokita basate wana bakota lisu na masho na bakota koboma ebanda lisusu na Congo central gouverneur ya Congo central na Matadi losako papa fongola miso babare yo route okolekata bolingi bobanda lisusu na Congo central babanda koboma bato ekosimba te nyonso na pona ko diaboliser pouvoir ya le fils de l'homme Félix Tshisekedi ekosimba te mwana ya mboka makila ya mboka boko mata boko kita na yebisu bino tibo kofukama lese mbemba ye wana bozo bangani asali bambula boni na sepi akote lakini après ce qui disent bazo ya kotika mukwa ntombolo Fachi Beton alobi mbemba mwana mboka de PRD yaka ye wana ye bobandi ko trembler oh mbemba zo sala boy bozela bino bokanisi igwa avandi kimia bobanda kokima bino batoyo banani nationalité congolaise ezalaki kaka ya kopesi mbongo basaleli yo bachange yo kombo bapesi yo province ya kopesi bobanda kokima tous les Rwandais baza na kati ya gouvernement baza na kati ya armée la police bobanda kobenda na moto abenda na 2023 concurrence tokozala na candidat unique de fils de l'homme Félix Tshisekedi nani candidat mususu boyebisa na nani Fayulu asilinga atikalika ajembela koto mabe epenge bon epenga za mwana bitinda zoluka penge mais boza mike voilà pona lelo votre serviteur les disciples de Fachi Beton Mukantombolo évangile présidentiel Messie Tita Lateo nazo suka na promettre bino que émission mobimbe kufandisama pona koyeba fonctionnement ya Trans Academy bolandanga toujours na Congo 24 TV chaque jeudi 21h
et chaque samedi 10h évangile présidentiel. Bozotala na sima na ngai awa nasali émission na palais du peuple mais napesi mokongo na boulevard de Triomphal bozomona déjà moko atomboli ndenge atomboli biloko na sima misala ezosalema boke na stade du 20 mai misala ezosalema tout autour wana mbongo ya mboka oyo babandaki koyiba million lelo mbongo wana ezosalela mboka et puis guerre ezokonsome mbongo ya kosakana te moko antombolo merci biso tout omoni moto alingi akoso boye longola yaza moyibi opposant aza te akoyaka mais pour le moment aza te voler akoko comme opposant te akoya un exemple napesi mbote na balandi nyonso ya évangile présidentiel na bandondo nakanisi bolandi ngai moko ntombolo asatindi basoda bakangi bato wana nyonso esili oyo basi bakotaki na Kinshasa na mbinza balokoti moko na moko esili mosusu avantiere kuna balokoti camion mobimba bazawa na boloko bazosamba banani bazotinda bango ba opposant na ba politicien mais ekosimba te Daniel Saf ekosimba te consulter histoire bayebisa yo ki ye mudu batuna baflama babelge batu ya teti nde balubo oyo zoloba awa na kini okokokeloko totika babiloko ya batribi tote ya bolingo tozala bomoko parce que biso tout quelque soit batribi tobengami bakongolais de père et de mère. Alors botika batribali botika biloko ya kopona pona wana Zambe ya Félix Tshilombo Zambe ya Mama Denise Nyakero merci napesi merci na balandi nyonso numéro ezoleka wana évangile présentel naza na posa ya soutien na yako ko soutenir 5 ans et demi yango oyo nazosala évangile présentel sans soutien ya mutu moko te parce que botunaki nga nazoloba bien mutu moko te CG nani kabuya nazoluka yo mais pona kome pa na yo ba barrière ya kosaka na fongole maboko nazoluka soutien pona évangile présidentiel lelo na yaki kaka mbangu parce que nazalaki na moi méchant mais siko na kovanda na mesa semaine koya na fongola bible na banda kosakola le fils de l'homme Félix Tshilombo na misala nyonso azosala na mboka contre ba opposition nyonso ya lututa boko comprendre que nous avons raison ya soutenir Fachi Beto. Allez, ciao.